Bonjour la famille, bon samedi, coucou, bon samedi. Hein. J'espère que vous allez bien. Bon samedi, coucou la famille. Bonjour la famille. Bon samedi, j'espère que vous allez bien. Voilà, bonjour à tout le monde. Pourquoi pas bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino. Merci naba j'aime nabino. Merci naba abonné. Bozaka pour se augmenter. C'est gentil. Partagez l'émission comme d'habitude. Abonnez-vous ceux qui n'ont pas s'abonner. Et finapé cloche des notifications. Bobo sanakangote parce que ceux qui émission est commis. Alors directement aux yeux en na ebele bazwaka kaso na partager na tindeli bango mama donneuse merci mais normalement tous en a cloche des notifications ils ala rawana ils ala kola moi Guy Emene ti montre moko boye au fini ango et que ça bien dès que émission koti ou que soit émission na bo pete nyonso to vraiment ba shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel bino nyonso to o bo sepelana la danoise. Pourquoi pas ba déco na église catholique boboto bondeko yenge na bundu dia Congo na église ya PV ya Longo matondo na bakimbangiste vraiment ba toute tendance confondue boza bambote ebele bon samedi na kati ya mabota na bino vraiment kimia ezala esalaka bien makasi ndeko nanga milinga okozala bien kozela te muninga yebisa yo ke oza kitoko oza boye kozelaka ba biloko ya baninga te bakumisa yo yo moko ningana milinga yaya tango zo milinga mbala moko miroir na yo e baluke lui échanger lo face à tokos obani ko mimona kaka wow. Voilà bandeko na ngai vraiment na sengi bino bolimbisi pona vidéo ya lobby ezalaki pona ngai moko te c'était ba raison technique nga pe na comprendre kité parce que naza na espace à munene na ba vidéo bomona na sala ba vidéo ya ba 1 heure du temps ba 45 minutes sans problème mais lobi na comprendre kité vidéo et katanaki vi aussi na sala rango na tongo makasi c'était dur na continuer bon on a bamba je pouvais aussi kosala susu na bambia on a suka mais nazalaki na tenter yangwana ekufelité bato belé botale ba commentaire vraiment bozaki na besoin vidéo anesi la yangwana vana ya kotia sujet mususu na ye kosilisa idée ya ndeko mwasi concernant likambu ya mama na Alexandra paix à son âme bato boyebite c'est une fille de 21 ans oyo mama na ya tindaki akene kotanga na Canada ezape eloko ya mabete surtout pour nos parents tous ceux qui là-bas na biso meilleur avenir alors à salaki yango pona mwana na ya tanga mais ekekuna etourner na ndenge ya mabe babomi mwana na ye mais est-ce que babomi ye point d'interrogation ye moko mi bomi point d'interrogation est-ce que akufi parce que suite ya comportement ya maman na ye point d'interrogation bande konanga yangwana tozo senga bino toujours que surtout soko boti zala vraiment na comportement ya malamu yeba ko batela bana na yo tala soso azana mutu moko ya muke soso abota bana kitoko omona bana neso baza ba bébé akobota bana musu ba couleur ba meti ba musu ya noir ba musu ya couleur moi bleu donc abota bana ya kitoko makasi mais surtout soko pe asangani na mobali moko basoso bazaka babenga basoso poto wana mais jamais comment na bana na ako exposer bango so baza mike ou bien lobi fanatika bana nanga basoso musuba mona kengande na boti bana kitoko te soso soka vandi azwi bana ne nyonso abombi bango ozala kitoko ozala mwindu ozala bota makili kolo soki ndeni bango nyonso abomba bana na soso a exposer bana na ete boni yo mama bongo ebele muta raisonnement oza ko exposer bana na yo oza ko bomba bana na yo te lobi na tiela ki bino en tout cas o yazosi o bozo silika bosiliki na bino mama Alexandre azalaki aza exemple à suivre te en tant que maman. Bien sûr, okoki kolanda ye, naninga zo kipe mwana na ye, azo choyer ye, mais tout ça il faut faire ça en privé entre yo na mwana na yo, même pas devant tes frères, même pas devant tes sœurs. Oyebi mitema ya bayaya na yo te,
oyebi mitema ndenge tobotama te yo kumisaka bana na yo bana na ngande baza boye ndenge boboyi na famille na biso ngake na boti bana kitoko ngande na bota na mundele ngai nde na boti bana mayele ngai nde na famille na biso ngande na zwa libala bien na famille na biso ndenge bomona kaboya ngaka nde mutu na bala donc bande ko ata yo bala kaka yo moko na famille na bino kanga munoko yo kaka mawa baninga intercéder pe pona baninga kolinga te na famille yo kaka ndo zala yo ndo zala danser ngande na aboye ngande boye bande konanga ba comportement des amalamu te bola ike na linga toujours avant d'acha vidéo il faut na pesa moi conseil parce que conseil eleki ke vidéo otokocha malgré bosengi yango na zongisa yango esila kite na kochela bino. Alors bande konanga mama ya Alexandre azaki mama moko ti lelo azali matala na kosakana te bato bele bazo mituna matala ne la kisini eza mama moko quelque chose qui peut tokol baza vantard quelque chose azako mimona ki azali au-dessus de la mêlée donc aleki bato nyonso ke mwana na ye na ndenge ya kotala mwana ya mama Alexandre azalaki na beauté moko te oyo ke aleki bana nyonso na kitoko non même sam ye moko mama alekaki Alexandre na kitoko wana na misu na ngai ye moko alekaki mwana na ye na kitoko na musika voilà ngapa kola mso ko mona pe bana nango bien maman de notre tu es trop plus belle que tes enfants oui ça peut c'est ezanango ça dépend mobile nini oboti na bango na mobile et puis ça dépend aussi ndenge nzambe ye moko ko boko zalanga na yebi couple moko ba kitoko mwasi na mobile mais babota bana kitoko te. Donc, et ça normal, ban nzambe nda pesa. Toujours le belango na ndenga ko qualifier mais je vous explique comment est fait zalaka pour na ko vivre na ndenga bien. Ozomona. Aza maman moko aza na passe, aza na souffrance. Il y a des gens si soko lingi maman Alexandre, c'est le moment ya ko pesa esiko ba conseil parce que olobaki ate bakundi na mte mena bakundi. Siko suite na ezani. Lobi loko bota mona mususu. Est-ce que akobana susu kolakisa ye matalana ndenga salaki na Alexandre tokosenga ye atakuta zuizemi alobate azalaka na kimia aboti pe afandi na ye mwana na azokola azasu na tante ya kolakisa mwana aya kokumisa mwana parce que bato ya mitema mabe ezolanda pe na millier oza okoza na millier moko bandoki mama Alexandre atikala kovanda na Alexandre te avant na ye mingi vraiment te na mwana tanga za na ba période na ye bana balinga mingi ba 13 ans ba 14 ans wana ozovana na mwana omwana bandi koyeba ndenge nini mobali boye ba soin na ye ba règle mama wana mwana zaki na Afrique du Sud il faut mwana na ya tanga kuna oh azokomisa oh Johannesburg oh utila Johannesburg awato komi okomi na Kinshasa ici fait chaud bongo show o eza na Douala kuna place yo uta show o eza na Cameroun tu oublies même mboka na yo guta mama Cameroun eza mboka mabete mais na ki vantar na ye alingi même ko bimisa te ke azali camerounaise alingi ko ko bimisa te même Alexandra pe à son âme bakundi yende bilo bolbaka bakundanga na mboka bakoko na ngai mais Congo eza mboka bakoko na ete azana 25% kaka na mabele wana ozomona yango na bako kunda mutu place nyonso lingi c'était mieux pour ngai il fallait kundeka na Canada azaki mutu matalana fallait kunde na Canada siko ikoma ke mwana na ngai bakunde na Canada pona omizongi sisi ko kunde na Congo alors cela veut dire que oyebi liwa ya Alexandra akufi na nini mama na eba aloba yebisaki ye ayebi yango très bien bandiko bandi soko benga ngai video ya kokata na lisoso nzamba lola ayebi yango très bien que mwana na yakufi boy tozolanda ndeko na biso sans tarder tokoyoka ye boyoka ye na bokebi nyonso espérons lelo ke video na ye kokeni mobimba vraiment na yebite lobby ezwaki nini nzambe ye moko ayebaka ndenge asalaka misala na ye ndenge apesaka biso temps à organiser yango tant il fallait kaka ekatana pona lelo lisusu to continuer yango en tout cas bola iki yango vraiment ebele bola ike belé nazotia bino ndeko na biso a solo la ki penza bino mo boye binga so na su vidéo
na sepelaka puis to kopesa moi ba commentaire ndenge nini elekelaki. Voilà. Donc matalana après enterrement maman ndeko mwasi a constaté nini yangwana lobi na tchelaki bino ekatanaki. Bola ike bo partager vidéo et kozala bien. Ndeko na biso akei kana ekomi mais biso totikali ba jeune fille na biso batikali bazwa mayele bandeko na ngai. Conseil ezalaka répétition. Yo moto lembi makambo Alexandra makambo ezebele bazolobela na ba réseaux sociaux. Na moni ba msu bazolobela makambo ya Leya aboyi libala na poto boye na boye ba msu bazolobela boye OK na yo tali. Mais tango biso toyebi ke liwa ya Alexandra ekote ya ba mama belé. Pona ba mama mingi bakanisaka koboko la mwana na luxe mwana kozala danser nzoka nde bana msu epiaka bango kanda oboko li na luxe akomi sikota msu na Canada ekomi befwa luka job mama badi kotina mbongo na likukuma ba retard bani kokota andima kango te ame akoki pe ko se suicider ozala ba problème na bato yo moko zoloba mama déjà moko lobaki azana problème na tout le monde. Alors, bango très bien. Ezali comme tout bandelate. Alexandra biso tozala ba problème na batu nyonso. Soki lelo e komeli okokufi. Nga mama no na kozala wapi. Ngai pe na kokufa. Mais ti lelo mama na na kufika te. On se comprend? Ah. Mais aloba ki yango ne to kosenga e asenga pardon pa nzambe parce que on ne sait pas maman na ye abota ya zali bande kone bazali mobali na ye oyo ya zwa mobali ya batu alingaka ye petit lelo akosepela te ke ye pe akende parce que ezalaki neti bazalaki na pacte ande ko bengango ezali slogan neti basignaki pacte moko ke yo so okufi ngape fona kufa ndenge basi musu basignaka ba pacte na mibali na bango tomelani makila soki okei ngape na kei ngai alingaka bana nanga nalinga mobile nanga nalinga famille nanga menga na yaki na mukilinga moko na botama na lipasa te na botama ka ngamo mama biso ke botanga ka ngamoko donc moko na kokufa pe ngamoko na ko signer pacte na mwana moko te na mobali te na mutu te po ngana yaki ngamoko na ko zonga pe ngamoko voilà ndengwana voilà donc bandeko nanga tolanda ndeko mwasi siko bola ike espérons le ko katana te vraiment ko katana te nazoke nango parce que ça na Facebook téléphone ezala na Facebook te donc esenga moi ba gymnastique voilà benga nani loko loba en tout cas lelo j'espère que Alessandra condamné awa eloko salingana bima susu pona loba monde ba condamné Alessandra lelo to condamné nyonso lelo muto bombelo kwa za susu na mutema te voilà ndena moni mama Alessandra kolela na ko bwaka fleur na cimetière tango azolaka mwana ye ndenge abwaki fleur na otiela bino ba video ndeti ba video oyo na tie wana bozotala tala anatanda ya mama ya Alessandra oyo esalingana bima na ya koloba sikoyo na otiela bino yango boyoka mais nalingi napesa no explication pourquoi na ye koloba boyo mama ya Alessandra abimaki na réseaux sociaux akosenga biso to aider biso nyonso bato ya media tosalaki ba video yanga video ekendaki plus de 100 quelques mille vues bomonaki ba video na nga nasalaki biso nyonso na bandeko nyonso ya media notanga bakombo te biso tutu telemaki mais lokola mwana kundami biso nyonso tobimisa na motema ekundama na mwana ekinde nga na yo sala part na nga natindi motu te soko za d'accord na nga te etali yo mena yo lobaka part na nga pona ngai na yokelaki mama ya Alessandra mawa makasi tango mwana ya kufaki tango abelaki biso tango azalaki na Kinshasa mais ekomaki na temps moko tango mama na Alessandra aye Canada sincèrement parlant ekomeli na ye obatama alingi bato bakende koyamba ye te soki mpe yaki code bapesaki ye après ayambi quelque bandeko na biso ya basi ayambi matondo après quelque temps ake na ndako ake kotala ndako ya mwana ake place mwana akufelaki babiloko wana nyonso ebanda kosala nga na banda kolanda bango me monoko ya kokangama na makambo na motema mais lelo nazala na makambo na motema te na bimisa makambo nyonso mba moko tosilana
Non, le bango, tout droit. Ah, mais moi, on a vu ce thème en kimia. Mais il faut que vous ayez internet. Il faut aussi ça n'a sur internet. Mais après, maman Alessandra Koya na Canada, na trouvé qui est manipulé. Na trouvé qui sincérité. Wananga. Na trouvé qui est le quoi mon boyé. Au moins, il va tout ça là, film, des théâtres, je vais épicier. Action! Dès que tu vas ça là, action. Il y a film. Habite casa na maman a été. Na l'habite casa qui na maman a été. Mais na trouva qui est vendu. À l'imbichanga. Na trouva qui est quelque chose. Ma maman est Alessandra. Oui, bandor cacheté. Bandor cacheté. Nga na trouvé que bon. Et na pour confirmer yango l'enterrement ya mwana na ye. Banda corps de bimi. Na défendre qui mingi ya ba vidéo ça hein. Na matina ba live na partager na sali ba vidéo na beli ba tout na défendre ye na toboke ba to bande ko lobele ma bele ko lobele ma bete mais ko loba ba vérité o nga na za choqué na mo. Non tika na mona mutema te. Non tika na mona mutema te. Tant on a moni enterrement à moi na tant on voit qu'à fleur non tu la bino pour mona boyoka pose atike oh mamika mutalo. Je l'ai trouvé fausse action. On m'a dit qu'il y a cœur boye naza ziza non. Mais ce qui n'a pas devant caméra action na commis ziza star non le ban nyonso on a dit comme ce qu'on sait l'action. C'est ça on a trouvé qui est tant comme au Canada et n'attend avec Kundamwana. Il y a comment yo Kundamwana on enterrement mwana on a télévision ba tchatché le quoi oyoyo hein les nets on est ya tchatché o tcha fleur na tomba mwana zokende bébé na wana o lokumisi la biso. Au business to yebi ndongo le laki azokende ma chérie kilo ya chacha munene aujourd'hui fleur zana lokana mo lomo lokana fleur na kwa kelo rose et un rose à pembe ah et ça couleur nini yoko loba couleur nini pembe ozo bois ki tu comme ça pour me dire bon ma quelque chose oui ça clarté. Ma chérie n'a pas le bon on a trouvé pas nous. Il y a quelque chose et pas nous où est sa clarté. Toujours sous qui propre, manzaka batia. Toujours bien préparé, bien maquillé, bien manzaka, bien vanille. Moi nous quand mon quand là. On est la lunette na miso. Va fleur. C'est ça fleur. C'est ça. Attention fleur rose. Et ça, pembe, blanche, toujours blanche. On sait pas comment voler. Le quand tu dois prouver biso maman. Le quand tu dois prouver biso doit toucher. Et on te perdre. Biso spectateur toi bateau pour famille. Les bossos, les premiers jours nous comme moi non, bandaki ko ozaki muta actionté. Les chico la. Comment ça la action? Enterrement à moi non. Nga on trouvé au maman wanate. Ouais bah plein d'émotions. Fait autre chose. Oyaki na média, moi aussi na média ti. Ozongi très tôt en Congo. Investigation à moi na otiki biso na point d'interrogation. Voilà. Oui, gouvernement canadien peut siombo. Oui, gouvernement congolais peut siombo. Moi na na double honneur. Honneur. Akundami lokola musicien, lokola star, lokola. Oui. Yende la reine. Mais. Reine. Résultat. Autopsie. Ouais, vous avez la sirène. Na monoko na yo, otikali koyebisa media te, moi ko be la biso to pesa o to choma boko, otikali koyebisa.
comment yo kozonga mbango na Afrique pe na monoko no boza na visa ka ya entrée moko mboka oyo investigation moi nous fallait continuer isa Canada mais la pesio kaka entrée moko vraiment mais ozongi pe na mwana na veut dire mignon c'est ça combiné mignon c'est ça mignon c'est ça caché mignon c'est ça collé ce qui nga na temi na yo loba na mama na lisana ko ya ko senga biso media aide mutu mota ya ko senga biso aide abima saka esprit na biso mwana wana akomaki petit terre na biso mwana na biso dona doit yo yeba makambo pona Alessandra quartier investigation ka bo on a entraînement pour investigation continue sur yo moko lo baki na ba vidéo ko saka na entraînement na moni yo na trouvé le lendo na trouvé ma bé ils ont la piscine bandeko et katanité c'est bon. Bon, likez vidéo s'il vous plaît. Les stars de Dallas. Na trouvé maman wana te. Oui, bah na papa là si bien bébé, mon tout cas bien. Na trouvé trop. Na trouvé. Na écoutez. Et des points d'opinion va trouver dans les commentaires mais aujourd'hui devoir biso mon bébé. Explication makamibele kwa kosenga biso aide pour moi na wana pour moi eza pona ba batondo basimaki eza pona libete pour ebele pe babunga na samba wana ba mona na trouvé faux a trouvé au quotidien mais on doit demander kimia yango ba mocha ba commentaire tant musuma les exagérer tant musubi bo mona ngobote na sengi pardon na ba oba mona ke exagérer mais na bimisi ko yakina mutema na ngape kundama na Alessandra ndenge to kundi pe nyonso ngape na ye ko bimisa nyonso oyo banda ko tona nga tema pona mama oyo na trouver le quoi ndeti ba sombi le quoi ndeti obomba makambo le quoi ndeti ke politique yesu makambo oyo le quoi ndeti investigation ya mwana na ye a changer mona monnaie yango kaka ok. Voilà. Bonjour la famille encore et bonjour. J'espère que la série Bino audio on a promis qui bino. Voilà. Ndeko moi si à décortiquer ba point moi et belé. Oyo ko senga ke ngapena vanda mo muketo lobela. Surtout point o alobi ke maman Alexandra amemi corps wana mbangu na Congo bakunda yango. Visa na epa le kaki alobi visa na e sili. Bapesa que visa une seule entrée. Voilà, donc pas plusieurs entrées. Cela veut dire que ceux qui vendent qui sont au Canada et il y a qui zalaki avant dit illégal. Voilà, donc ils avaient un problème qu'il fallait à Salanini abima. Donc c'est vraiment ok. Yango ah ouais, le numéro est ça sous bouzoba. Voilà. Bon, problème t'es aussi ça kamba. Voilà, donc, et ça là qui est obligé. Mais, moi, je suis un séjour au Canada, séjour à étudiant et ça séjour. Donc, à quoi il y a au Canada, même à momentanément, dans le sens que nous avons sunga yemoko, abanda ko zonga facilement. Bandi ko makamto pesa bino ba conseil bo zango na ma sécurité. Pour batumsu bazokoma ezanini fazonga na Congo ezamboka na Congo pe zamboka na ete pa yakundi mwana na epe mwana na zakaka na mabeli na susu ba étranger. Donc il fallait bon tokolo ba étrangère il fallait kaka atike na Canada pona soki ayebaki pe na vérité te mais tant sous autopsie ba salaki autopsie c'est salamaki ba élément nyonso et c'est bimaki toi na poto même kutu na Congo eumela ba 1 mois 2 mois te résultat c'est bimaki nango donc ayebi oyo bango ba yebisaki mais yaza siko convaincu na wana te o ba yebisaki yango na moyepa ya koyebisa population ezate azape obligé te aya koyebisa biso bato a média ke a mwana na ngai akufaki na boy mais eloko kaka ezali parce que wana ezaka siko comportement ya bato mwindo mais na mundele alingaki koya penza alobi na biso ke akufi na boye akufi boye alingaki na ye kobomba te
mais talaka toza na biso bamindele te donc amoni yango le mso eza soni moko boye tango susu tango pa kendeki na chambre mwana na ye biloko nyonso alakisaki te tango susu pa kutaki lettre moko boye mwana ne pa komaki ke na ke nanga parce que quand nde na yebisaki bino bandeko nanga ko bokola mwana selon la Bible bokola mwana olakisa ye ke vie oyo toye nango eza nango facilité eza te ka eloko nyonso boye okokoma esika moko boye okale mwana ko accepter nango lisu te mwana ko bana musuba loba nyonso mama ne bande ko pesa nyonso ye mutazaki na ba parents mais akufi na ye kaka amibomi na ye kaka oui ako accepter na ye te parce que olakisa ki simplicité te olakisa ki te ke vie pesa la kapasi erbo pe mama koki kozanga ata kutu ngai nazala ata nazana ngole bana nga bazaki mike ata mbongo eza yango babi mama namoni kechi moko boye baninga nyoso basombi nga kutoko baksisu baninga basombi no sombelo sute no ba wana eza bango eza na époque na bango tango nga na kozwanga pe na sombelo na époque yanga kutu periode wana na kosomba ngo pete jour nga na kosombele akoyeba ngo kutu lisute ou bien soki nga moka na sepeli mais na kozala ka choix na ye te parce que surtout soka bakisi koma baninga mais akoki pe kosenga eloko na ye oyo pe mona biso oyo penza na pesi mais mususu na kopesa te pona ka bamatalana na classe ou bien na nini boye non et ça comme ça faut relaxer bana les hauts et les bas et puis kolinga te oyo omona mwana na yo aza au-dessus ya bana nyonso to bino mo bomoneki bamatalana ona lakisaki bino lobi ezalaki oyo kozwa mwana no na aéroport mwana na yo auti na Afrique du Sud mais yamba ye bien yamba na simplicité yamba ye ata soko kosala matalana ko poster yango te biso to tosala ba matalana bande kunanga nga mwana nga mwasi auti ko ya hier auta in Egypte bomoni la place na yisi bino ke mwana nga za in Egypte asali pe ba video ya kitoko atia on na Instagram na ye on etali ye na ba camarade na ye mais nga na ko tsango epa na nga te na kozo ba video nete na tsango na TikTok na nga bo mona ndenga akoma na Egypte ndeni baba de ko bwakama hotel ni na bande ko lala boina bote na sala ngote parce que so nga na sali e ko créer jalousie na baninga nanga na basi musube baboti te nani mais yeso ka sali ngo na Instagram na eza na ba camarade na ye ba komona ngo normal ba kendeki eza niveau na bango donc il faut que ba ko protéger mwana et puis ko ba kombo nini ko bando benga mwana na miso bato ma princesse mais on peut ça que comme Alexandra benga ya Alexandra ezate so comme na miso bato ma princesse mon bébé asuka na âge ya 3 ans ce qui mwana koli na yoka ngo pa ba mindele te ko benga ka mwana mukolo bébé koza kozongisa mwana kizengi mwana moye a se développer zate je suis toujours enfant mwana 21 ans toujours bébé moi je le fais pas je n'appelle pas mes enfants ba bébé je ne les appelle pas ba princesse parce que moi je ne suis pas une reine so nga la zalaki reine na famille royale bana nga balenge bazala ba princesse bana nga baza normal baza ba princesse parce que moi je la danoise je ne suis pas une reine. Mais comme je suis une Danoise de nationalité, mes enfants sont des Danois et des Danoises. Bah, une nationalité. Oui, je peux appeler mes enfants. Oh, mes Danoises, ça va. Oui, mais je ne peux pas les appeler des Niloba. Bamsou bazarabona moi, ozomona zobenga mwana ne princesse. Emsou na butu bazabandoki. Azali reine na butu na mwana na initié yozo kansaka eza kombo. Ba kombo nyoso ba pesa ate. Kombo pe landaka ndenge uzaleli binomo po bomona matanga Alexandra bambunde zobeta ya mboka bazobina non la fille vraiment c'était une princesse mais na moibwe to mona ki na biso ki princesse amote mais on ne sait pas na butu tam ça zaina misala na wana na lobika entre parenthèses alors bande konanga pour finir moi récapitulatif ya moi ba vidéo batu balobi eza mwana na ye olinga yamba ye bongo te po nini il y a toujours des Congolais qui ne comprennent pas yamba ye ndenga lingi atele même tapis rouge mais ne faut pas publier ça c'est ça le problème parce que okokuta na kana batu amite mama be oh ba comment tu exagères combien de fois bateli batu ba poison
Non, parce que maman n'a pas dit quoi makala ya pamba mais comme azo ko tchakaka e ngai nazo teka mama kala na ngai yezo boy makala na ngai zo le sabana na nga bazupe pa bomie kana noko na munoko na biso faut ko kebisango yaya yango na sabino keba na ba commentaire batu o même mutu munga ti commentaire mabe ko tcha commentaire na sena ete mso aza mutu mukili ote mso aza mutu ai kwa mvute batu tcha commentaire na yo tika pena nko tchaka ba commentaire avant tanga ba commentaire baninga yo ki histoire aux idées na yo o tche commentaire mais mundu msusu fa kota nan atali na ba commentaire baninga mbala moko changer esprit allez azui alatisko ba commentaire bandoki alors que ba commentaire pesa wana o balo bakeke la dana soit béni ah maman la dana c'est gentil ye wana ko tcha commentaire te ya ke karapaya balobi la dana si ezani nyango tika mwasi ya batu boniko mwana wa yo bwana bonne place ye pa ko tcha commentaire ye pa bakisi ya ye mais ayebi intention ya mutu wana te ayebi yango te yango lozomona bato ebele baza ko tambwa na ba malédiction ba vie ezobonga te makambo ezobonga te pona bilanda landa ndeko mwasi c'est azaki mwasi bien envers mwana na ye tout ce qu'elle faisait dans son cœur pona mwana wana zala quelqu'un mais est-ce que l'enfant a accepté ça d'abord que on me manga na vie wana fonga nazala éloigné de ma mère banda bo mwana natanga kana Afrique du Sud na bauteki na ngu bazaki na nini na Cameroun kolonga balongwe Cameroun baye Lubumbashi azoksi mwana Afrique du Sud na âge oyo ya ba 13 ans 14 ans ba 15 ans ndeko âge wana mwana zaka yango nde place mwana tikala na mémoire à partir de 7 ans 6 ans 7 ans mwana soko tike na 3 ans o tike na 4 ans et mso a se rappeler na été mais soko ba ko taka 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans zape dans a besoin fondement salama amour et salama entre papa et maman. Bon, moi nazo préféré kutuke amona mama na ya lambi loso ezanga ka ya mafuta balie mais azwa ete ka ketike pa mama kulutu mo boye moi na vanda pa mama leki parce que kuna nde baza bien moi na kolobaka maman pourquoi tu m'as laissé là-bas moi na lingaka fana na mama na ye mama tine internat ba ne belé batina ba internat avant mais belé ba beba belé ba koma ba lesbienne et belé ba parce que ba soit qui chance wana te amour wana ya komona tata na mama ndenge bazalaka. Et puis comportement, ya bano bakolika na maman. Et ça rappelle ndenge moko te na comportement bano bakoli na maman na papa na kachanda. Alors que plus forte raison, moi no rejetaka. Ako yozo mona ke bonheur za na Canada. Mais tant ya komi na Canada, à s'intégrer, à monika komi na mboka normal. Ndé biso to komo mona bisoka Londres normal. Na komi kutuko bayango. Mais mutu muso azo lota kana ya na Londres na koma na Londres ataka na mona oya o mona no pe lote tant on peut revendre ko mona ka ndengwana. C'est comme ça la vie. Oh na nous place au comité yo mama zo mona mona na ngai tala mama na ke mona Canada tangu mona na ya kufi ye moka tikala ko koma na Canada te comment tu peux envoyer mona no ya mukie place yo moko comité yango na pesi mbote na otanga komoye lelo te mais na camarade nanga bambote belé ya kendeketi na Canada asombi na ndaku na Canada pona bana na ye atika bango bongo te ke ba kendeka bongo mwana mwasi mo pe ba benga kinga ba parane bazana Lubumbashi na yebi kutu sort na ete ye pa bande kolela kuna na Canada place ko ba bengani ye pa ya place akoma ki pa colocataire peka ya congolaise bengani ye mama na ye alingite azala na congolaise na ndaku bimisa ye akendenga na lingo vanda na ba congolaise te ba fia ba congolaise kindoki makambo ebele kande to koma ko se diaboliser ba benga kinga awa na tinda kin apesa ki numéro de téléphone ya collègue nanga mususu na kotanga kombo na ete yende mutu azolandela makambo mwana ngo kuna mais ba parane bana Lubumbashi ba yebi même Canada te omoni baba makala ba papa kala na tanga mobutu tamba ndeko tika bana bango ya kotanga na Belgique ba omona mama ko ya penza na bana aya tiki bango a installer bana mama zongi mama après 3 mois ayaka Belgique kotala bana na ye ba mama kala wana bozomona batangisa bana na Belgique eza lokola lelo te bana ba komika pon emso akoti nzela mai
ah bakotisi mwana nzela Maroc mwana zoluka zolundra le mwana kokoma abali kokanisa ba pasi nyoso anyokwamaki ausungo mama ndeni oma bani koyokela ukanda anga na souffrir na vie na nga bino kande bomona nga boye na kota bangola na sala boye mwana bani ko abalukeli bino bon contraire boteka ki lupango pona ibo tinde na poto mais modelo ya yeli poto abalukeli bino ba parents koboko la bana eza facilité oko quand tu donnes penza makasi na yo mais est-ce que l'enfant accepte ça aussi de cette manière yangwana dialogue ezalaka mwana wana zaki trop timide maman na lobi mwana nga zalaka vraiment timide vraiment bozela to tchana ba vidéo bon monde je rêve ou bien c'est toi je rêve ou bien c'est ma princesse voilà donc parole je rêve ou bien c'est toi pas la mona kana ye mwana ngote si quoi zo rêver il y a solo vraiment mona na ye maman Kinshasa zo mona welcome my baby. Elle est là. Moi, là, hier, Azali est là, la princesse. De voir sa maman. Elle est là, la princesse. Tu as chaud, hein? Tu as vu ici au Congo, il fait chaud, maman. Ici, c'est pas Johannesburg. Il fait chaud ici. Ma parole est wana ya matalana pour dire aux gens seulement que ah ou Johannesburg. Je rêve ou bien c'est toi. Je rêve ou bien c'est ma princesse. Je rêve ou bien c'est ma princesse. La maman. La maman. Adwa batbaliga bana la baza. La maman. Kinshasa. Welcome. Ata maman la nga yena ki mona suka bando sala nga boyete. Elle est là. Toi qui es la souka, bon la ike, c'était juste pour la lobby. Elle est là, la princesse. Voilà. Tu as chaud, hein? Tu as vu ici au Congo, il fait chaud, maman. Ici, c'est pas Johannesburg. Il fait chaud ici. Na lobby, lobby la moine, donc c'est triste. Pour la nuit, tu vas bomber na moine. C'est que bota la yemo ndenga alati moi jipa mukie ayeko yamba siko mwana akomisa mobali na ye kizengi afilma kaye na ba bêtise mobali wana komisa ye zoba penza wana papa na zo filmer ka alati moi jipa mukie ayeko zwa mwana bomoni j'espère que bon mon très bien matalana ya modèle abo lelo asuki wapi bandeko na mapasi kokufela mwana eza facile te bandeko eza souhaité azo souffrir ezosala pasi mais tozolamusa nde bino conscience biloko aboye ezonga lisu te biloko aboye ezonga lisu te même bakardachan ngo baexposaka bana na bango bakardachan mais basalaka mpe bana na bango bongo te botala film ba Kardashian ba olakisa bana mais ezate bakanga bango ba ma princesse banini non mwana foko zoyer ndenga zaleli sinon te okoya ko regretter surtout na biso batu mwindu motema mabeza makasi na kati ya communauté. Il faut faire attention avec tes enfants. So bomona rabatu buso zo mona boye balakisaka bana na bango te balinga bana na bango baleka te mais pona ni pona baba biloko boye faut battre la bana eza na tina te ko exposer bana na yo tika mwana ye moko ozo batela ye soki lumière na ye zake lobi akoyebana na ye kaka mais yo ko pousser ye te na makasi tala sorry mwana nga yeyo yende bébé star bamsu babenga bana bango bébé star mais oyebi grâce mbizi batela mwana yo pe na opeso conseil batela mwana na yo bébé star yeyo boye na boite grâce mbizi mwana ngala takaba Gucci mwana batela mwana kitoko mais oyebi te ba oyo bazotala soki na miso nini
o azana motema ya koyoka azana motema ya kondima ndimeli ngai o azana mato ya koyoka oyoki na suki wana pona lelo nake kolamba mbisi ya kokauka batia nguba na mayebo wana ezalaka kitoko mezaka cher tala nde nasomba yango talebele nasombaki yango mpaka na signe yango nyonso nakutaki wana nazwaki yango na lambi yango aprale natia yango na babol evandi nango nayoki kaka posa kolia wifi ayoki posa nango bimisi ochauffe osali mwa semoule mwa musuni mwa pembeni seben like partager s'abonner to komata na 50,000 abonnés 50,000 abonnés like be mission bande konanga pona ko sécuriser chaîne bande konanga live together binomo boyebi boya ebele mibali baza bana basi ba jeune fille à moins de 38 ans boya ba jeune garçon baye ba jeune garçon baye ba ya boya Cosité te yaka ba jeune garçon baye voilà bande konanga so bobenga ki à moins de 38 ans lelo na obenga bino caprice te OK on a otangi ba classe ebele oui tanga na yo ba classe na yo zwa mobali oyo asali formation ye pas au sala bokozala tokos mobali ya licencié mobali ya docteur pone ozwa ki ete na temps ozaki étudiant si yo wana ozwa ki ete atiki yote yaya zwa oyo asali formation mobali oyo pas sala raté to boyi ba paresser ba paresseuse kuyi ba oyate ba oyandeni ba ozana na mbonga ofuta ba futa reza ofelete. Alors appelez la danoise na 00 44 74 38 03 16 23. Okozo mama la danoise live together bande konanga nazo insister s'il vous plaît ezali pona ba diaspora ou bavani na Europe, Amérique du Nord, Canada na Australie. Sokoza na Afrique, s'il te plaît, nan le commune Afrique te mais un jour ekokoma pourquoi pas. Pour le moment na sala ka na ba diaspora au bazana Europe vraiment bande konanga ya Lubumbashi bande konanga Congo Kinshasa bande konanga ya partout bolimbisi soso aliaka mbuma o ekoki na mongongo na ye nanu na kokoka kosala nanu Afrique te moyen introduire bino ezate. J'espère que baninga msu basala kango pe bokende kotuna bango la msu bacha déjà Afrique mais awa na live together original ezapona ba diaspora oyo bauti na Angola, Congo Kinshasa et puis Brazzaville, boya ebele na live together. Ozo mwasa malunga, mobali ya malunga. Tokos. Foti kala malamwe. Bon samedi, bye.